te mais ngai nzambe yango mona zo za fier pour nzambe wana nzambe wana ye wana voilà azo tambosa ngai stabilité koti succès ngo bino zo kanisa succès sili ba kabelinga mutuka na pete sozo comprendre nazo voyager première dame alingaka mona tali pena na ko benga bino boya ko mona boya na ba caméra ba journaliste tout boya ko filmer ndenge mutuka wana ezo komana kisasa grâce à Boss Live Randy Fiston Boss Live aza yemo ko na kata Pretoria Boss Live est-ce que baza soin Boss Live. Voilà, Boss Live, nga pe na saluer déjà ici koza wana babi. Comme si na kata. Motema boboto. So talika elongine o mona nepe motema neza. Asilika ata seka na ekaka. Mbebo Rose. Mobali moko bogar. Akabeli nga emotuka. Na pete nyonso. Vous comprenez? Na pete nyonso. Te na pete na musala parce que maman, lelo yobi vi bo mona ne makambo eta mona mokili mona bana mibali balingani eloko mbongo na monde na bino pardon permettez-moi ba PD baza ebele na monde na biso ba PD baza ebele ba comédie ebele bo mona ba PD vous comprenez ba comédie ebele bo mona ba PD pardon pesa bon conseil parce que bakelo la pia bon conseil ngana pia bon tenga kuna lingi bazala bongo po ba fanda na difficulté ba yo ka openda échauffer ba moto ça même ma banza donc ba bina plateau ye sozana ye achokanga kelongi okosi ba yo ka openda ndingo wana mais bakeli felote bien quand on est bongo bandeko bo sala ngo bongo eza bien eza vrai boulot OK bo pota mo kota li felunga na se karabango siko na sena nga kipede wana te ménage yango na bo pete nyonso donc funa kumisa nzambe funa sepa na nzambe wana mama mabe o esengeli batu basala po bazwa ba o bazwa nga siko na sali yango te donner na voyager boye ti na zongi dikama mabe na salite mais na zui boye bisanga na sikumisa nzambe te na kumisa nzambe te mama nakuta na bato msu nakuta na mo ba briske ba bato loka ba jo fils wana na kata Zimbabwe amona nga kaka boye Blaise Mabanza artiste comédien non ngape na za congolais na sala ka boye na boye OK ça va en tout cas non c'est bien akei na e place akei tant ki ko beta lisolo ke nakuta na comédien mo Blaise Mabanza bato azaki na ba bi non photo mona e aye kuluka ngamba mu place wana luki le quoi tozo pe numéro te mutu mo zakana abitenga na zana zaki numéro na e ba benga nga place nazala ki ba longoli nga place nazala ki ba ke ba zwili nga hotel bango moko mbala moko azwinga na considération donc non vraiment fiston pardon Jofis na Zimbabwe donc déjà mbalo na nos moko avion à Zimbabwe comprendre na nos moko avion awa na aéroport na biso awa pouf Zimbabwe collègue no mo pa yaki kaka ucha ye mbanga kwani boko ya mno pete boye na mno kana kimia to bi ke vi pe changer biso moto omona boko ka fe boye mbanga moto na mutana ndena mama il faut mbanga ba comédie to ze belé na Congo yo ba jui opportunité te ngana fouille ici na Lubumbashi na lala na hôtel il y a $150 par jour surtout dans 2 chambres ngai moko Jocelyne moko le quoi $300 par jour to liaka biloko ba $68 pour restaurer ça là qui on ezaki boké bolier ba bimise mino farti yo signé na yo kaka mo futa te o signé ka mutu mso mutu ndazo yo futango ozana droit o mele ozana droit o lia papa Kenny papa Patrick Molande papa na Kenny Molande vraiment ba merci belé je chose comprendre ba tout ba ya ba tout on va un hôtel ni sur na bi la source ba kamwa so ba hôtel biso ba visiter biso ba kama mais nani a chebi no hôtel mais ça grâce faut kumisa nzambe na otambo na mituka ya Lix na Lubumbashi grâce à vient na ngai metelo na pesi mbote bisika zali et ça grâce ba comédie bele bazwa opportunité wana te to komi na Zambie to kuten donc partout on doit les to kutana kana bato
ils allaient grâce. Sauf quand na Tanzanie des aki moi keba. Vous comprenez, on a la vérité. Tanzanie des aki moi keba. Pour ma campagne, il peut ça qui penser, mais partout au léki en tout cas, ils aki grave. Vous comprenez? Donc il faut na kumisa nzambe, nzambe yo a salike, to kutana ba opportunité ndingo. Yo mozo mona ka santé na kenda na ngo yango te na zongi nango. Ça dit que ma meleki bien. Mutu mso ko ya kosi, mais bota la santé kenda nango, est-ce que yango wana zongi nango to échanger to ndenge. Vous comprenez? Nga ba bilamba nyo so mona zo lata, on azolo ba yango na télévision, mutu akabeli yango na zana ba vidéo, ezali Papi Mpunga le gouverneur a payé 2 valises ya minene ya bilamba, 2 valises ya baketch. Vous comprenez? Ba fiston boss live be ba memaki ngai na ba shop na poli ba bilo. Donc nazolo ba bilo onyo so place euti. Te nga nazolo ba na bilo onyo so place euti. Ba misupi ba la bilo ba bilo place euti. Wa bana. Yo lobi na ngai ya bati. Alors pour exemple na lobi ke tina nazoza la fière. Ba comédie ba kenda kuna ebele. Ba zupe opportunité. Kasi bo benga bango ba comédie ba kenda kuna. Baba ndo tanga ka moko ke oyo na zwaki yango bomona commentaire, bomona kolo na ngwa osala commentaire na émission abi ya ngai ya yi. Voilà c'est comme ça ça mutu moka komala na commentaire. Ebite ba okoma. Ah bomona ka émission ekota. Voilà, il va qu'à bon, on a Blaise Mabanda, sauf que ça n'a émission, donc il va là qu'à bon ambiance, toujours ambiance, voilà. Blaise Mabanda, toujours qui t'a déjà toujours chuté une émission à Bisso. Bando bandi théâtre, bah mauvais souvenir. Oh yo mo vando ba ke eshokanga makasi. To pe mauvais souvenir. Oh non, bossa na té na vie na artistique et ça oyo. Et puis au pesi biso pe ba bon souvenir. Bah mauvais souvenir, eza basimi balé ba boyanga pour na théâtre. Tara mbasho ezalaki olingi makasi, olingi okrake makasi. Omona pena ke ye pena mwasi na nga penza tosala na ye vie. Mais je me suis benga yo afandi sho alobi natali ba comédien nyonso ya Congo wana omona comédien moko watonga ta immeuble te na mona ta comédien moko aza pena na vie moko boye oyo ko pesa ngata mo espoir epa na yo pe loko zo sa musala ngwa que un jour mais a regretter azo regretter bon na ebité boza na otam supeka nzambe mtalinga keza bongo bon souvenir yango wana penza mauvais souvenir. Bon souvenir na nga ezali na sali krimoko oyo etikali gravé na mitema bato. Comprendre? Libela ta Blaise Mabanda sili loko anani oyo loko a comédie asila o nani. Loko anani comédie o asila oyo kana lisute o nani. Jeta kinga. Te comédie o nani azamwa makero boy nani. Mbutalikasa. Te Mbutalikasa sila te. Moi forme mutuma bebo nani. Wa yo mo foi biso pardon na be mo pandi. Na bona na beba na ba. Minu ne bima boy minu chabo lokwa lokwa mbiso nani koko. Comédien on nani. Bon c'est comme on est na rappeler yo. Tabi ekimi soke ye na rappeler. Donc nga siko na sali crime ko tuna ngolo etikali libela na mitu ya bato. Communication société oh tuna ngulu. Etikali ndone etikali na kata histoire. Ata na kufi, ata na sili lokwa comédien wana na oloba wana. Na ko écrit etikali libela. Yango eza bon souvenir nanga. Puis bon souvenir nanga ezali ke bato bakomo seka na ba téléphone. Comédien sala ngwazate. Bato ba seka na ba téléphone, na téléphone muto seka. Vous comprenez? Muto seka na espace il y a 2 minutes. Bon souvenir. Bon souvenir nanga eza na longoli ba théâtre, ba pièce, na longoli en. La longoli en quoi? Oh épisode. Oh banani kuna basangani ba masasi basangani na ba elombe kuna ba sa pièce moko boye ce qui a épisode irlandais aux ala boye 45 minutes 50 minutes 60 minutes na long tout le monde gague suivez
90% ba chaîne na YouTube gag na gag grâce à Blaise Mabanda ba chaîne ne faut pas codiser ba mbongo ba piangai so pina ba kolo ba chaîne so za mitema malamu ba fanda pina ba onno so ba bengani ba sali réunion ba bibiso nyonso to chata $10 $10 to pesa quand même moto vraiment a elibiso idéologie moko ba tout biso nyonso to landi zo kotira biso pe ba mbongo vraiment en tout cas c'est à féliciter. Voilà. Voilà, Blaise Mabanda, marié. Non, mais père de plusieurs enfants. Abotaban est belé, mais Nazan a marié. Ouais, Nazan Luka moi ça bala, mais bas en opinion sur kaka. Ndenge moko, bon, on a évité. So ginzamba on peut ça un jour, moi ça malam. Yo pe so lingi après mission to soli na biso kaka ya na makambo. Comprenez, c'est comme ça avec les comédiens so to ebi déjà bango de to vana bango to mesa na makambo susu ya kala obi nzambe ndenga bongisa makambo bato on ne sait jamais oyela ke mission mo mona ka e comme lobe mo betali solo. Ah mobile nanga to kutana ndenge ni zalaka na kenda nde osana émission na nzela ya Nadège après tant émission ici là habito ke to vendre quelque part na super wana na saba nzete tant to vendre makambo pe bandaka wa nde na yoka ki Nadège sœur Nadège ya yote sœur Nadège na frère Atom so babetali solo na ba akenda ko tika ye soki na bakenda ko tala mutu moko abanda ko bela na hôpital à Saint-Joseph to ba bimili banda po ba mela moi sucré na sa ba nzeto ezalaka wana na boulevard parce que boulevard ezana na ba nzete ale mamoko bolingo seni ni bandi e banda ka bongo ndi na za boidon na za vraiment libre. Blaise Mabanda azane pe libre moi ça c'est peine à benga te ngalinga bilo kabonte ngalingi ngafunga mona pona moi si na lingi te zala baso ya sepela na ngai mama moko boye peut-être mazaka na poto mama moko boye azaka na poto mama moko boye azaka na poto po kaka posa kokende poto alo na balani na mama moko boye ya mukolo abanomela nga makila ngabilo ngai te bandeko na bana basala ngo ya na bandeko na musu basala bon comédien ka donc ngai il faut ngai moko na mona mwasi asepelisi nga na lingi ndenge nzamba sala makambo ezalaka ke mwasi aya olinga ngai na lingi yango te boso aza ndoki et puis baso balinga mibali bango baza ba comportement mabe webi et ba ndeko na biso misusu pe babala basi bazala ba mabala bilo mona kaka ke bala boye na boye ye penza libala a souffrir kuna libala. Donc parce que moni basi o bazaka na poto wana baza pena mibali na bango ndenge mo pe mibali bazaka na poto baza pena basi na bango donc ngana ko bando zelaka te ke mwasi moko boya uta poto po aya obalanga po bomba balaka bango aya obalanga non donc aussi mbate nga penza nga na olinga mwasi nga moko na ozwa mwasi nga moko ata soka ozala na poto ata soka ozala na Kikwiti ata soka ozala na Brazza ata soka ozala na Afrika donc partout mwasi et puis nga so na Bali et ozala te ke na Bali po lobito kabwana non donc voilà quoi. Voilà, merci wana conseil à pesi ba obanga ko bala non na Bali te ba savez zo big sana ngana no malembe pona choko. C'est comme ça, hein? C'est comme ça avec les comédiens, comprenez, c'est comme ça. Tout comme a dit na suka émission na biso, tout comme na suka relation nini ozanango, relation nini ya malamu te, hein? Ozala na ona ba artiste comédien. Voilà. Topé na changer question nanga, ba artiste nini ozana ba relation malamu te. Mais c'est les Français. Tu coopérer raté. Donc, il y en a tellement tu coopérer raté penzate. Donc, baza moi belé, hein, baza moi belé. Ah, mission na bossani. Ba ben nemi na ngaso na temps ba komona monde. Te po ba yeba. Ke coopérer raté. Ba yebi déjà tu coopérer raté. Bon, po bato ba ota biso ba yeba. Quand on attend mais c'est les Français tu coopérer raté. Là les sous Saint-Paco. Tu
coopéra te ozomona donc baza vraiment ebele baza mo ebele tokopera te siko relation nyoza na ona briefé linda ya bien makasi relation ya bien makasi. Merci to comme la souka émission la biso ye avane promna mutote abi baza en relation na bango ya bien na artiste comédien nyonso groupe na yo eza groupe na Karine Mokonzi mituna yanga je crois ba réponse ya yo bangi Karine Mokonzi mituna yanga je crois eza ba réponse eza ya ye donc comprenez avec le comédien ça se passe comme ça faut la première dame pour maîtriser bango voilà elo asuka na ko tuna yo on a ko tuno sikoyo opesa biso ndenge yo lukani banza ndo ozana penda na vie na yo nombre de basi bonyo so linga na vie na yo olongola basa basi bazemi combien de fois obotola basi bani ba relation ba mituna penda o pentaka combien de fois na journée ba mituna o batu ba bino tuna ka mituna moko kaka ba journaliste nyos OK faut boluka ba mituna mo ezala rare autoneti mutu ke bon papa en tout cas s'il te plaît tu peintes combien de fois par jour? Et ça, mais tout le monde mukolo avandi pendant nanda kubu atali anisi pendant mutu non en tout cas cet homme est fou. Donc et ça il mukolo bien. Ngai sona no sa émission. En tout cas comédien ezaka boye azaka mutu mo créa ka abi si solo asika. Pas question nanga vraiment première dame na ko tout non te po. Par rapport, voilà. On est arrivé à la fin. Papa le Tumba va kufa, alobi lisese moko. Alobi pasi ya mwasi. Na mbetu eze sengwa moto azali kolo. Moto ona ni nzambe. Parce que moi pasi otozo mona. O mwasi mona ngana se. Na mbetu. Moto azali kolo ya mwasi nde. Azo quand je ma Bible ou eza makambo eza biblique eza papa le Tumba zo loba. Yo konde ni mobali. Et comment on bombe ça? Tout évoluer kaka. Pona zo na makambo yo moni bilo mususu biso za bato to landa ba papa wana trop. Papa le Tumba alobi makambo belé na kati ya livre pour ngala tika na livre papa le Tumba. Mais bato ba yebi na noté. Na obimisa yango kala mingi te. Papa le Tumba abi bébé sika soka botami. Ba benga bato ba ya kotala. Mais tant ba chaka zemi ba benga bato te. Zuma eza lycée moko, hein? Et ça c'est pas ma cessé. Par rapport à Teni. Ah, de moi bengi ya te, hein. Boya ba mboa botara ndé. Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Nyamanda motuti, eh, Nyamanda nyamanda. Comme ça, avec Blaise Mabanda, ça se passe comme ça, bien fiko zawana, na sur aussi, qui bijou ba kajdi, bijou kana ba Canada, on a prince pression na pression, na bijou minitio pandi, et bukani viking jonen ne ba benge passeport rouge, donc fiko zawana. Tumba lobaki, alobi. Nini makiki ya misu makiki on est makiki ya misu et protégeaka misu nakosi bana poto bana posa batala yo omeka kolongwa lunette si soki ko permettre batala Blaise Mabanda bien soki pays partout. Blaise Mabanda yo vrai Joe mais abalate célibataire mais bani belé ce que na bank sanga ko bala voilà moi ça on dit ma oboko la bana na uta wapi mon le refrain nga voilà. On est arrivé à la fin de notre mission, un mot de la fin par rapport à Yafiko. Et là, par rapport à Ndenga comme na bozui, va voyager belé, aller trop, aller qui Tanzanie, Zambie, Afrique, partout, aller qui comme na masse, oh, senti qu'on gagne trop par rapport à voyage. Voilà, donc comme na. Oui, mon toko, c'est pour la monnaie, mais monnaie ça m'a bé pour comme peinte peut-être trop. So, dès que tu vois nous on bête bête on trop, mais tu as quatre pour et ça il m'a sonné dans silence. Monnaie ça m'a bé. Ozomona donc munene ezaka eza bien te France la mo ba régime pona kita.
malgré bombeli biso to ebi ke baza na bonne relation te na bato musu pour que ngana cité na ba kombo te pour boyo banate ke ona komi songi mais to tiki on ka to zo na deuxième ni na biso to kolobisa ye amata kita aloba relation nous en Martin Fayulu. Il fut mon président à Joaté, voilà. Donc c'est comme ça, on est arrivé à la fin de notre mission. Mot de la fin, Bambo Tenayo, numéro de contact, pour Nalelo, voilà. Mot de la fin, ya lelo na pesimbote na batutu o bazolanda biso na ba fanatique na nga nyonso ba sepela na nga na lolenge na nga. Pour ça batu so sepela na nga te. Mais balinga la changer, non changer te poser la batu ba sepela na nga ndé la zawana. So na changer batu na ba ko sepela na nga les souté. Au moins de makambo ezala. Quand moi pourquoi nzamba linga ki tozala ba comédie belé moto a sepela na nga ta o sepela ne sobe. Wa sepela ne sobe ta o sepela sai sai. Wa sepela sai sai ta o sepela mundirba. Wa sepela mundirba ta sepela na français. Wa sepela na français ta sepela na masebe. Wa sepela masebe ta sepela na tito donc et vieux abongo. Et alors so sepela na nga te ko linga tenga na koma lokwa moto yo sepela na ye. Alors tika bato ba sepela na nga ba sepela na nga. Yo pe sepela na oya ya yo po sepela na bango. Vous comprenez maman? Ok, pour opérer na bambo to na ki yo ozonga lisusu. Te na ozonga na no haza musika. Na na makambe bela osa na zoki ba Congo ba nini ba tourner za belé. Fona ke ba kisangani. Nga na memaka ba tunga ke na nga mote. Yana mutu mususu, yana ba comédien mususu amemi mutu ozonga ya kondi bo charge. Yo memaka mutu moko. Amasa charge. Bo mutu moko bato ama bato ebele omemi moko benga. Beta tolo, funa beta tolo ebanda bongo. Na bandi na moko lobi ezala mi balé lobi mi sat, lobi mi nende tiboye na zoki na 4 personnes. Non. Nazoki na 100 kilos, nazoki na nene, nazoki na papa bonjour, nazoki na papa bon meme. Mbalo pe Jocelyne Atikali. Tous les temps. Atikali. Très bobino quand tu es on musique ezara tour par tour. Ezara tour par tour, ezara temps par temps. Il fallait to bandana ye parce que aza ancienne que les kabatunyo so azawana. Vous comprenez? Il fallait quand même récompense, voilà, récompense ces là. Le quoi il y a outil déjà mati ba avion. Ba ninga pe ba matata mi tuka we zo kende ba Congo. Voilà Bambo Tenayo. Oui, Bambo Tenanga, na pesi papi ponga le gouverneur, na pesi boss live, fiston boss live, fiston Randy, boss live, boss fois 1000, fiston Randy, boss live, en tout cas Bambo Tenanga wana, na pesi papi ponga le gouverneur, na pesi boss Stéphane, wana nyonso bato na otanga ya Afrique du Sud. Donc ouais. Ouais, il faut à la fière, il faut à la fière. Mutuka pezoya donc il faut à la fière pour te belé ba simbi ba kisi pour ba zoyango. Mais ngai na simbi na kisi te na bonzambe car na zoyango. Donc il faut na kumisa nzambe on il faut na zape fier na nzambe wana akela likolo na se. Voilà. Merci Penayo, vous êtes gentil, vous êtes vraiment très gentil. Merci Pena Nadège, merci na Mundirba, merci na Moïse, merci na Moutouasika Kombo na mesani bien tenani Omega, merci na Plamedi na Kanyango poza komba babasi, yamo na Kanyango mba moko facilement. Merci na batutu ba sepeli ko talabiso vraiment. C'est très gentil. Bala si mo foya na émission na répétition peut ça bien. Aujourd'hui son tout ça travail. Mutuka pe tango ezokoma na obenga bino bozwa ba image ndenge ye mena oteka charge les cas te ba terrain te na moni ba terrain mo otaki ngabwa kuna. C'est comme ça avec les comédiens. À chaque fois, je vous dis ça parce que Bango va toujours dans l'ambiance. Hein? Et ça, c'est quoi? Je vous voyais un peu. Va toujours dans l'ambiance. Moi, je dis déjà un grand merci aussi à Dieu Mundiba. Un grand merci à toi, Nadège Mbote, ma consoeur que j'aime beaucoup. Un grand merci à mon boss. Mon boss, Banque mondiale, exemple à suivre. Voilà, Babi, moi, on a Tongo boss sur le sanga qui toque première dame yeyo. Un grand merci à toi, la Queen Mother, deuxième personnalité na Congo Fula. Un grand merci à Richi Watou, moi, notre technicien. Voilà, un grand merci à ma conscience, car mon compte coopéra la biso.
Un grand merci à Moïse, je vois là. Un grand merci, messieurs les Français, je sais pas. Un grand merci à tout le monde. Je vois mon vieux Ya Gaston Longela. Ma vieux nanga Nzetambila. Ya Gaston Longela. Nzetambila. Baokata ekola. Ya Gaston Longela Nzetambila bazokata ezokola. Viens yana out. Ah, vieux yelanga. Yelanga ngala beta nanga matolo tana émission bo. Yelanga yata ordinateur esanga bien. Mon ordinateur portable i5. Pour bien le rose Nzete zo bakata ekola donc i5. Voilà. Numéro nanga téléphone eza 09. Te na pia numéro pa ko ya nanga ye nango epa na yo boye. Oh, première dame. Yo ebiseke o pesanga nzoko piate. Te ngama ona pia numéro plus 243 997 65 83 66 plus 243 997 65 83 66 Nzetambila ba 4 ezokola pour ndima pendant confirmer portable ordinateur portable i5 yelanga yango Ya gaso batio na nepreze Blaise Mabanda yo moko kolinga o bakiselanga ebilo mosusu o bakiselinga ta condom apoto ya poto na lukande condom moko ya poto selanga mingi ka ba awa ya bakiselanga ta deux paquets ya condom a poto vraiment ya gato longela vient na ngai ya tonga babinje tambila ba okata ekola balembi kokata po niveau ekoleli ekomi mulai makasi tellement fa matia koko ya bukani colonne vertébrale c'est fini maman on a problème voilà ya Gaston Longela bambote belé na yo bambote belé isusu na Dadi Lubaki babi notre le beau le mignon première dame confirme Dadi Lubaki donc gros bisous na yo ici kozawana gros bisous na mon cordon Steve Kambanga le politicien gros bisous na yo gros bisous na Charlie la Donia Sud Afrique wana gros bisous na bino tout obolinga ngai Israël Monganza na Menong so lingola ta bien ndenge tomoni Blaise Mabanda la tibo leki Menong maison wana eza wana donc au que on l'a bien net Blaise Mabanda voilà Israël Monganza viens nanga Isaac Fwamba l'année prochaine Isaac Fwamba state ambal Isaac Fwamba Bambote belé vient en vélo l'année prochaine des kato sola qui oko sarate Bambote belé na ba oh nyoso vraiment o balinga kangai derrière la caméra je vois déjà Plamedi Mbaki ndeka to bimi nde to zalaka ye a changé à mutute voilà un grand merci à Léa Nzanja ndoi nanga Léa Nzanja Laetitia Ekila bambote belé na bino tout papa Raphaël bambote belé bino ba Sud Afrique wana bambote belé na ba onyo so balinga ngai merci beaucoup botika na Congo fula bo s'abonner lisusu ebele mon boss Banque Mondiale yo orata raté o allié ça bien et ça yo oya boya tiki na première dame comme na souka émission na fula bango voilà toi aussi Miss Maria Mulopwe moi ça pembe ya pembe makasi babi pembe tina kati bambote bela la mère de deux jumeaux anglais bambote bela yo na petit frère na mwana mondele Belinda Nies Kalonji bambote bela yo na bana ngana ndoi nanga yo wa bambote bele voilà to comme dans son asuka to ko telema merci beaucoup. Merci bye.